Parce que lelo maman soki ba bengi yo na ba différentes chaînes wana maman bomengo vous la prête ya ko jouer ensemble na ba leki to pe bana nae belle va bengi si yo na chaîne nae. Tina osala te. Pourquoi? En fait parce que makambo tozoloba yango eti. Soki nasali bongo naza na parti pris. Parce que là nasali n'intel ko balingi kaka ye. Nana kusana kuna balingi kaka ye. Sur réseaux sociaux pelere ko bima wana. O bomoni te mama kutazala kina o bomoni biloko ndenge wana ngai ko sepesa ngati. Parce que moi ngaso yanza ko fana examen na beti bango mibale na sila na Belleville na beti bango. Oh. Yeso ngaza ko saka na tena ko beta bango mibale penda ti ba. Pourquoi là? Ba ko regretter. Ngaza mama ngani ya buso bate. Oh. Te nga ko linga buso bate. Na yo. Mais oui baza bana ngana ko beta bango pena corriger bango. OK. Donc pas si la personne va bien se le rejouer te. Te na rejouer te. Na rejouer na sila te na rejouer na Belleville te. Na rejouer na bango te. Na rejouer ndenge na tayo ko ba kabwani siko oya sa côté na tayo moko. Na za mama na mona bango ensemble. L'époque maman Bomengo to ba mona suka ya groupe Salongo. Ezaka ndeko si la bisalo ko ezana bandeko musu ba bisi la pele kana groupe Salongo. C'est vrai ça? Aleka kia kolekeza ko lobaki babengi asali rôle moko. Avant to ba proposer biso asali rôle moko akina ye. Non, na kati ya groupe Salongo kaza na mwana penza ya groupe Salongo kia umela gini. Na kati ya kombo groupe Salongo te mais azaki na groupe mosusu. Toko so epera nzonzingi dans mwana to sila to zaki na ye en tout cas to zaki na sila kaka to lobaki soki to bengi to sala ensemble kana to sala ka bali patia bana moko boy tout ça. Ngana bimi Kinshasa le 29 mars. Na ke Brazzaville na zo avion le 4 avril na ke Côte d'Ivoire. Mutunatika ki ezalaki Karine Pala oyo za koya na Salongo, c'était Karine Pala. Nde mutosuko ngana tikaki. Voilà, otitenga sana mo azwaki mutosuko zaki Karine. Donc il a été comme invité justement. Maman passa oya ya Nigeria. Bala musuka lobaka nanga ki maman na linga to jouer ensemble. Maman a vu peut-être azi ba caractère ya kanda na ngai ya mutema mabe na nga. Mais tant mususu moi j'ai na epe ko zaka ndenge mususu yanga pe ko za ndenge mususu. Théâtre lobi obino bosala na théâtre ya lelo. Bokeseni étude comparative soko tali penza goza la bokeseni za na nini? La différence ezali komona d'abord na ba scénario na biso na des acteurs qui arrivent pour na ko jouer différence ezali et puis makanisi oyo mutu ayeli oyo ememiye nde baloba na anglais boende dikabu jimini ebi if town ba ke chambre ya Leontine na zaokota ba tusuka mona neti lokota na répéta na miso na ye toyo kana no peso ya Leontine a bilamba na ye bela tchana beto ngana koti na lali bilamba wana na toki na lali na bilamba wana na lali bilamba wana na chambre ya Leontine na lamuki ba hero yo na rendez-vous la kena sokoli savon nyuka ya Leontine ngam na opo na osola na ngo na pangusi mai ne sui na ye na pakoli mafuta et puis mafuta na zwe sanga teke ya zoti na mwana te zwe mafuta place olala ki wana yo mona kite na koti na chambre wana na pakoli mafuta n'importe quel mafuta na ina na pakoli na nzoto na melina no esengela kitomela wana po ezaki na frigo na congélateur apesi badi na dame ale rendez-vous ya batu bana classe na zela ba ye kwenda. OK. Maman Leontine, confiance ozaki nango pona leki na yo ka bamba. Zaki en fait nini? Pour lelo. Ngamo kote na elombe. Ne lombe. Ah, elombe. Confiance théâtre les abongote à l'époque qui se zaki te bondo ke zaki. Omoni biso ne to zalaki na ko fanda. Na ke pa dudunga fura. OK. Toza likambo moko pona musala. Omoni na ke pa dudu. To koti na chambre ya dudu to vana ndeto. La chambre ya papa du. Oui. Mais comment? Mama Rosa sa wana pe azomona. Mana pe na libanda tika na libanda maboke aba yala biso maboke baki biso to ye ba groupe nzoyi ba ikoya to yamba bango to kutana bango to sala na bango na ngoro bake mukolo nani nsengo de ngenda kufaka na butu wana bipendo to lala kina zakina kasavu to lala kine to ko biso mbale na ndako po nsengo azobela fere to lala place mo biso mbale to to zoyi bake na hôpital madongi sate donc mutu asa famille to ko sala ngote zomo to ba na ba famille donc to ye sika moko to na sika moko to za occupé na biso teke parce que tite ngana ye azana besoin mutu asa le rôle azana ngo besoin sans souci azana groupe nzoyi mais tite ngana lobi dialogue contre sans souci à jour siko ko ba ko ngana za intel non
Yo c'est un tel mais il y a ce lukande loko leka ya muto ya yebi. Voir même na 3e épisode na gena benga ngadiadia. Na gena benga ngadiadia na chance ko. Oui, na 3e épisode. Mais ce qui na zaraka, na zaraka na kisasa. Ils ont un acteur rebelle. On a mona ka actrice rebelle, ba jouaka elle moko ngam ko na seki na singa. Mais muto azali bon moto azonoro. O mali siko. Je sais que il parti. Azali ko sala hôtesse na braliment je crois. Chef machine mutamona yi mutayaka na yi. Otangu ma lipati yaki. On dirait que tu ça na tout ni so ko sala ndimaki mais c'est pas là qui m'invite. Tant on m'appelle c'est rôle azala moi ça Doudou. Voilà ça je vois que je crois ça qui moi ça Doudou. Ah Doudou on a compté misu. Azo kokate. Non. Mususu. Bon ba yaki na muyombe gauche. Ni sala ki ke na yeba Yesu donc na bela kité. Nazala kité ke na lingina kufa. Nazala kité ke na sanga ki libala. Nazala kité ke na sanga ki mbongo. Mais na kutana ki na Yesu nano ya liboso. Ngala moni ye. Na kanisi mukolo mama Mobutu akufaka. Donc mukolo mama Mobutu akufaka na mona ka président Mobutu kolela. Na mona ki azolela na kati ya voiture pe batu ba mona te. Azo ba monsieur azo pangisa miso. Alors swanga na motema. Ndenge nini président azala faible devant kufa. Moni mama na kwa kufa te parce que mobali ne aza mukonzi munene. Docteur akobanga. Soda ko banga mutu nyonso akobanga kusala mwasi ya mukonzi mabe. Wadi mutu akoki sepela sala mukonzi mabe. Mais pour kusala mwasi ya mukonzi mabe ça passe parce que ye mobala za na pikami. C'est ça. Voilà. Alors ça facilité na mona tata ndingi wana na lelaka ya mingi na lelaka na koma na ndako nanga na koma jikomilele. Na sali ba dégâts ebele ya masumu. Ndenge masasa ya utelo. Ba masumu ebele donc na okeneka lifelo. Donc un jour ngana kufa so Mobutu sana force était ya kulubaka liwati kama mwasi nanga. Ebongo nga sikoyo mutu nazanga bato minene nani siko ko wela nga mukulu donc un jour na kokufa yango nde mutu pesanga idée sikoyo ya kolelaka e bambula na bela estomac bato za ko kansezer estomac to kaneza culpabilité nde mutu za ki ranger ngai zomon ti jusqu'à ce que na yoko kokutana na bandeko batei ngai Yesu balakisi ngai ke no mutu akoji ko botama ya sika donc zaki toki ya ba ko botama ya sika pona ngana lobaki délivrance mbana nazo yango wana. Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nakoko ko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète. Ba opportunité pour nga Clémence ekoma ki passe, faveur ekoma ki passe. Tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango, nakutani na ba opportunité donc mutu nyonso azana besoin ba opportunité na vie. Ma porte fungwama, ma chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abona très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamu na ngekende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batou tout ça na za na ba porter funga maka en tout cas na sentir Docteur Likuma bana ko bali kuma kombo na ngai na koloba eza passé démon Likuma ezalaki so noloba nakoloba 2 mots 3 mots fona kanga mana eloko mobo noka kanda sikoye matanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kanga masona kanga misikolo kikanda mais siko likukuma eza te noloba nanga normal naoseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré na
lisusu parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga nopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki deja awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà, nous sommes déjà avec les artistes, les icônes, tout bien bango baoba ya théâtre congolais ya mboka na biso Congo, ba maman na biso, ba papa na biso ya groupe Salongo. Toza na mama Bomengo awa, toza pe na papa na biso Sele Masasi. En fait, tosulana bango te ba musala oyo ya théâtre ba evra na ndenge nini et lelo bazo continuer toujours na kati ya musala ngo et puis na théâtre ya lelo en fait Makamezo Kenda ndengeni to pesi déjà moté pa ya mama Bonheur mama Bomengo azana biso na ville ya Kinshasa. Bonjour maman. Bonjour. Voilà bandeko ba tala so ba moni na ville ya Kinshasa lelo bi mingi mikili ya poto en fait but principal na yo ko ya na ville ya Kinshasa eza nini en fait. Bon kotala bandeko bien voilà. Ouais na yo kotala bandeko nakilanga kotala bandeko mais tala kaka na ye donc bandeko so na botami na bango biologiquement bazali. OK. Mais si ko famille na ngai ndenge tozala Masasi. OK. Zoma eza bandeko na nga. Donc il faut na mona pe bango. Tozaka na kati ya musala. Voilà. Na profiter ko sala musala na biso parce que tozo sala biso tozala na poto bango bazali ya. Bango bazala na Afrique du Sud, bango bazala na Londres. OK. Donc tozo benga na tozo sala musala na biso zo continuer en cas normal. Ça c'est bien. Voilà. Donc le quoi na yaki bale na mona na bango to sala ta moi tournage na biso mo makambo pe zangi to sala na biso. Voilà. Merci. Ya Sele Masasi Liloba et puis santé na ona ndeko ba tala biso ba yeba. Pa na ngai na za na esengo ya retrouver encore ya Leontine 2007 je crois 2007 oyo kutana tokabona 2007 lelo 2023 donc temps ils allaient bel et bien que tout sur la téléphone mais kutana ya aussi mbai na nzoto boye vraiment bamboule belé na kati il faut là il faut te Dieu merci Dieu merci parce que mingi bakufi na katikati ya bambula oyo mingi bakufi mais lelo biso tokutana ya na ngai bien que adana mabe mingi asala ngai mabe mingi asala ngai na bengani mwasi yake to mwasi azungisi na pale mona ba méchant mwasi énervé yake ko zona na bien dudu basali cop azungisi mwasi na pale na mona donc Voilà faute tu t'es pas posé le le même da funda le même funda ngai to solo li master to coopérer bien la petite on a tala OK ndoka ya beti chita sima tala cela sali boya bengani mwasi pona tala bon vraiment c'est vraiment la famille. Dieu merci. Maman, avant de kutana nous, maman Bonheur, bah souvenir ni makasi zo garder pour na bandeko na nyoso na ba tika kibiso avant que voyager, au tika papa na biso Shaba, au tika papa Koidi, je sais pas si peut papa oyo mususu ana ba kotenga ma langue kotenga monani. Atika biso pe Kidian Fuka. Voilà. Bandeko na to tika bango. Moi liloba pe pona ba amna bango voilà papa na liloba nini eza pasi na motema izo sala pasi na motema bon nzambe alingaki ke azwa bango na yebi ke pai bazali bazopema po ngai na liloba te na nzambe tala lobi pe mais soki nzambe atiaki pete ozomona soki nzambe atiaki pete komi nango mais toyebi quand même ke pai bakende na bizali na bona mokili ndenge babongamaka. En tout cas, nous avons un bazai premier encore. Ça c'est bien. Il y a ces tous à la moi mingi les lois c'est les au permettre biso to kutana maman moi mingi na ba question na biso et puis to ko ça là toujours ensemble. Alors maman Bonheur bandeko ba tala biso ba en fait histoire ya maman Bomengo pour que lelo akoma icône baoba ya théâtre congolais. En fait au bandaki musala o ya théâtre ndenge nini ce que vous avez une idée aux exceptions moi simawana question wana eza nango na sala ngo nyonso question ngo ba bato mingi ba sel nga ba émission
poser la même question. Mais ça ba boza ba icône il faut toujours sakabino ka wana pour tout le monde lisusu wapi pour ceux qui les loqué si tout le monde a susu yo lisusu voilà il c'est comme ça mikolo belle aux autres bango parfois l'éclaircissement il y a bien pour nous parce que ça y a longtemps que lipa OK oyo badia ka kalantanga yezu manu lipa wana est-ce que le lipa changer et ça ka lipa mon gona tout bien ka lipa donc après 5 ans faut tout changer quoi lipa jamais voilà ngana yaki na groupe Salongo penza ko bandana na groupe Salongo na salaki penza na posa ya kusala pe musala ngote OK na lo banen ezaki na penser na ngate ke nazala na groupe Salongo to na leka na télévision un jour on a bomwana na ngana za toujours mutu moko asekisaka sala ka ba comédie na za ka vraiment na ndenge nanga bon nazalaki na ndeko nanga mobali yepe akufa no na Canada man seva ni viseva OK ye azalaki après titenga sana ni bandeli ezalaka yi OK alors yesi koyo azalaki na émission oyaye émission wana ezalaka lisaponge OK lisaponge wana ezali mutu pe azali ko présenter émission za grande sœur na biso mwana liboso na libomo na biso même azali ko présenter émission wana ngana za ko émission voilà ngana ko émission pourquoi parce que maman na biso azalaka vraiment conteuse maman biso so azolo ba histoire roto za ko benga ba histoire ba koko bazo pesa ba histoire so na biso so pesa histoire so ka lobi ke koyi par exemple nkoyi alandi mboloko hein akosala ba geste lokola nkoyi akosala ba geste lokola mboloko mais maman na biso donc lero zo landa ba compte wana ezo peso posa olanda parce que ezo sa ni zo vivre ngoko ezo faire vivre bino biloko ngo ba famille ya tata na biso balobaki ke tangu maman na biso azaki fiancé ya tata na biso babengaka na mboka ya tata balopesa ba compte siko na soni wana balobi bafinike liputa siko azolobelaka na se ya elamba mais toute façon bouger parce que alinga meka eloko oyo nguma asalaki boye fa meka ngo donc touta vraiment na eloko wana alors yango grand frère siko lokola azalaki réalisateur abina sala émission de saponge bato bandola na masapo nde abengaki grande sœur na biso abandi kosala yango donc grande sœur abandi kosala masapo wana sikoyo un jour au groupe Salongo ebanda na 1975 donc en 1976 bagaki organiser fête moko ya le 20 mai 1976 nde balobi non na fête wana fallait groupe Salongo a présenté spectacle moko boye ba jouer en direct au président pe amone pa yazali Congo mobimba bo bazamba télévision de Rwanda balanda alors papa titenga sana a proposé sikoyo na adjoint na ye abingala ningi yo le groupe Salongo ko jouer za groupe moko bato balanda mingi tous à l'année c'est enlever des rideaux moko boye enlever des rideaux wana yo sala na mama kulutu lisaponge so tu ko présenter eloko moko ezali ke bato ba ko sepela nango le ba présenter ki yango lobi kutu nazaki na ratelesco moko wana mutu moko ayebi yango na nto sala ngo a rappeler ngake ezalaki balé kenge nde ezalaki titre nango ezalaki balé kenge voilà donc ezalaki eloko moko esalamaki ke bana basi avant babala bakene kosala bango ba soin bakene kosala bango ba soin esika moko boye tolo bakanisi livre Esther ndenge bazoloba siko na ba soin na basalaka bango bazalaka na cheftaine moko oyo ayambaka bango malgré bamosusu bazali mais cheftaine moko ayambaka bango siko cheftaine wana amotema mabe so amoni fi wana leki kitoko makasi ya koluka boma ye asale mabe so ba fi bazali koya bango ezali kozala te ke mutu moko ka mutu akoti te loba neti kikumbi ezali kozala bazali neti ba Esther mpe bazalaki na baninga mosusu nde sikoyo ezalaki ke bazali koluka sikoyo basali bazomeka bato bakoki kozala motema mabe po akende kobomisa bana basi wana kende kobomisa mwana mwasi oyo bakendeki kobomisa ye parce que esalamaki ke croyant ke donc eza lokola banzela mibale bango fa akende na nzela ya gauche bato nyonso bakende nzela gauche nga na longoli etape ya nzeto natiaki nayo ti yango na côté gauche mpo nayebaki ke oyo wana koya nsima akota na nzela gauche kuna na gauche nayebaki ke eza na elima moko abomaka bana kuna sikoyo ye akendeki kuna ya mabe aluki baninga moni bango te elima wana abimeli ndele elima wana abimeli abando lela elima wana alobi na ye kobanga te nga na kobongisa sikoyo esali ke abongisaki ye koleka bafille nyonso bakendeki epai mobongisi ya malamu omoni
Histoire ezali bongo. Voilà, c'est que ça dit que directeur Titenga zoluka sikoyo na Mansevani bazoluka nani akoti kosala rôle wana ya motema mabe ezala vraiment comique. OK. Ba trouver te de grandes sœurs na biso sikoyo Lisaponge. Ayebisi na grand frère Mansevani na bibo ngala komeka na ko intéresser Léontine soka kolinga. OK. Omoni nde ba yeko yebisanga. Wala komo ya bomengo nano yete. Non, ba ko na yekaka. Na sunga bango na répéter pe. Na jouer na ngape. Na joué na pe en direct à télévision bato ba sepela qui sala qui vraiment que et mati s'appelle moi groupe ango salongo pe ndenge bazaki na le faire du rideau na bango. Alors na suka nango directeur Titenga sana azoki ba fille o Lisaponge ba fille ba jouer na Lisaponge wana abandi ko meka bango parce que azaki pe besoin a abaki bato na groupe bien rajeunir groupe. So bato nyonso azali koluka ba critère na bango ezokoka te. OK. Nde ye alobaki me fille moko ajuaki mama Ndoki wana. Pourquoi bobengeli ngai ye te? Ye peut-être ali kozala polyvalente. De sikoyo Mansevani abi OK to kobenga ile grande sœur ayebisinga. Tawo na ye na kuta na directeur Titenga sana. Lero nazaki chef ya service. OK. Le atuninga bando kende tout ça bona na ubandela wapi ngala na ibi kutete la voix des zaka suka benale Rwanda olimbisa kamso to ibaki la voix des en tout cas ezoya kana monoko donc bisoto nazaki na idée wana te na ibi sipe yenga bino nazaki na idée na ngate ke bona bino ngana sana besoin na okota na groupe salongo siko yeli ndenge nini ngabi te grand frère mtabenga kingana grand frère na ngaba Mansevani yo zali ka Mansevani ngabi yemba kolisanga azokama bino olia banda na batu mususu atiki yo ifala banda na yo mais ya sa ipa na ba raison na ye ya mabete me boza mibali bibi kita musule kinwa ye baninga musuba ko déranger yo alo sambo na yo donc abi kama ngofanda banda kana makambo ngo alors wala ndenge na ye laki na groupe salongo yango wana. OK. Oye na groupe salongo okuti bande ko neti banani o bazalaki déjà na kati ya groupe OP lelo baza pe na moi célébrité bazalaki nango à l'époque ba o bazali to ba o bakufa na ba o bazali na ba o batika biso ba o nakuta nakuta ki mabele mama mabele oui nakuta ki alinga. OK. nakuta ki masumu de Brende je crois c'est tout na ba o nakuta ya sele azali te ba oyo yambaki ezaki banani na groupe salon ngamu tuna yambi to baye après nga o baye après yo oyo pe ko yambati yo pe ba yambaki yo oyo ko yamba na sima ninga le komi ma compliqué pour ba o bazali ba biso te ba ngonyo so tuna ba o bazali na batika biso ba oyo ba ko ya na sima na yo ba o ba sima na nga na ba oyo batika biso na ba o pe bazali pe ba o batika biso ebale mondial Dudunga Fura Masasi Elombe Molai Kokodioko nani sipati bona bala basili pati Elombe Sengo Mindondo. OK. Bamonzele bakuta kipengai Bolingo. OK. Voilà. Premier film ya maman Soza na bonne mémoire encore Rosa la nini et puis film Oyo préféra vraiment je suis une artiste. Je suis une comédienne Rosa la nini. Na vie na depuis au sala musala o. Na roba boye. Film aliboso onga na sala na groupe Salongo. Ezali à part oya Balenkenge autre joueur qui est en direct mais na côté siko na groupe Salongo et le aliboso na joueur qui a examen d'état oye. OK. Azaka jeune fille donc tu vois jeune fille to fait au kota maki. Mais nzo na biso maki baninga bazotikala na maki biso to pays na ba chéri na biso. Donc to gene ko lokota bazemi comme ça ka ne ko lokota bazemi pe ba longoli yango pe ba kufi ba diplôme tout zoate. OK. Donc ezaki yango ya mibale ezali na salaki na zalaki deuxième bureau ya Nyoka Mufungutu. OK. Après ko yana ngobeli. Mina ko yeba penza ke nazali actrice. Nga question na siko e compliqué parce que ngana yeba ngate mukoni na yeba kana zala actrice.
Là par rapport à film au Monique au Tamboli succès bato bazo benga babi en tout cas film on a voilà par rapport à Batou donc na succès n'est yaki par rapport à ngai mais par rapport à na yo na Batou na yo moko pour vendre non maman film eza kitoko na sepela na film vraiment as artiste Zebele wana Zebele mhm mais na Batou po ba yebanga bien na Batou loko zo swanga na Batou po ba yebanga bien makanse ezalaki de vous de qui OK de vous de qui wana ezalaki Masumu Keba OK nazaki boy ya Masumu non nani nazaki mwasi moko ya mboka OK Masumu azalaki na mwasi ne na ndako mwasi ne ezalaki mabele je pesa biloko kala sikoyo Masumu azalaki kobota te bana mibali OK azalaki kobota te bana mibali ou bien azalaki kobota te na bosani mwasi na ye mabele donc alors na mboka kuna ba famille ya Masumu babaleli ya Masumu mwasi ndenge ezalaki kozala kala mwasi yango siko ezanga OK siko na mkolonga na yaki nde mabele ake kobota siko zemi yango etungisaki Masumu mingi nde Masumu soki mwasi alingi asanza lokwa babaki kobota mwana mbali Masumu ayeko tia chemise ne boyi pour mwasi asanzela OK je me souviens encore baniko ya sikoyo esali ke Masumu espoir ne nyonso ezali ke mwasi ne siko kobota mwana mobali OK mwasi siko lera ki hôpital ake kotika ye na maternité kuna na ndako ya Masumu sikoyo ngai mutu na utimboka na yeko ya na ba tonalité nous zali na ngwana voilà ngala yeko ya mwasi utimboka le na komi na kuta na sans souci OK siko sans souci ayebi tolo ba sans souci ayebi français te ngala pe te ngama tout ça OK ngali to solo kanate sans souci akamati ngana komi siko mwasi na oh na ndanga libala ndasi kwa namoni ki sans souci nde mibali nanga OK na sans souci mibali nanga après eo koma ke nani ya yeko ya sans souci mibali nanga zela Masumu ye ta Masumu ye sans souci siko ya zate na ibite siko azaki na kati ya chambre bo eloko moko ndi wana azate na salon wana tonga namoni Masumu ngala balombe na se Masumu OK abima na ndako nanga ndako za ngai tusa mkolo ndako yebi bale na ibite siko na koko danso chiko na busani mtu azaki na ibite yende kolo ndako ngabi kolo ndako ziko za mukebo ite kolo ndako ya boy ndem kolo ndako ngamba na ngaza munene mbai na ngaza mula ibo na bona ndeba ibo comprendre siko ke makambo lekaki na mwana musana OK donc Masumu pe kuna mwasi ne akufaki kuna maternité na mwana ngo na ndako dega ikoti ngape siko mwana fa na pena libala ngo zate parce que na kende sana mwana musala pe ko bengo ya ba famille ba ko tisenga pardon donc ça moi plutôt parler na sula ko voilà kama kama suna ko bosa na en tout cas deuxième susu ya ko sala ona mataka na pusu na zaki siko yo mongo eli mama moko mongo na utaki mboka bena iko kumata na pusu awa na Kinshasa kwa yake pusu ndi voiture na lingite biloko na ngike na voiture kengana kena nzela mususu voilà ça c'est bien parole mingi ya mama bonheur ezalaki toujours mama ya motema mabe mama ya kanda mama oyo azalaki sans pitié mama sans cœur donc bakomoni surtout bapesa yo et soki tolobi lelo même kutu na Nigeria bafilme totalaka wana mama moko abenga mama mapasa c'est comme si pe moi barole na ye mingi c'est comme si patala moi mingi en fait kozala plus na barole kaka ya motema mabe eza po bandaki nango ou bien bandaki kosala yango mwa bien yango banda préféré ye plus bon moi metteur en scène aza metteur en scène nayebi koétudie motu na ye OK ayebiki awa na kotia motu boye moto akosala yango ekosimba metteur en scène moto azotia nga naza komitia te enga fe nazala soumise na bamakambo metteur en scène azoloba na nga mpona pesa ye eloko oyo azoluka kwa abimisa yango se metteur en scène aza na likambo na scénariste aza na likambo na motu ani eloko moko azolinga obimisa soki obimisi yango tomoni ke obomi ye sikoyo ndenge ezalaka bon sikoyo nga na koboma ye te me na kosala ndenge asengi eta mosu na kosala pe plus que asengi mais il y a des films oyo pe lelo ojoué mais obimi libanda bata quartier bakomolanda mpe bakomofinga yo mama mabe tout ça wana kutu koloba te wana mingi kutu mabanga pe tozwa lokana bawenza matete wana mona okende yango ezali te
bagifle mabanga fo polisi abima atia biso na taxi bakimisanga. Voilà. Donc maman quand ça solo tout ça. Tellement que je vois qu'il est si comment ça solo bato ba solo. To ba quartier musu to bakende te. Ba quartier musu faut accompagner to okende kaka te. Na obenga nga okende matete pour bakende te. Na moko boye na no kufa pamba. Ça c'est bien. Alors moment nini o ya kotika biso pour okende mikili ya poto. Il a fait nini sala que maman akende poto pour bande kono nyonso presque tout ça à part maman Mabele maman Boka si je me trompe pas maman Moseka pas na mikili ya poto moment nini maman Léontine atika biso pour akende na mikili ya poto yala ndongaki na mboko na 2003 le 3 mois 2003 de na kende Izaki visite to kendaki. Bon, ezalaki d'abord fona lobaki mwana nde mutu alingaki na kende. Akende bon ngaki na kende na zonga nanga. Mais tango na komaki na ba circonstances esalaki ke natigala kuna. OK. Yasele. Okoki kobakisa nini na oyo mama bonheur otoloba awa parce que abeti histoire ya nyonso mpona groupe Salongo. Éviter c'est l'histoire okoki kobakisa nini. Est-ce que ça va partir mususu maman bosani awa pour que o rappeler pour yo mémoire izana nous vraiment par rapport à maman bonheur c'est pas que même yazana imubimba azanda mutena zawana mubimba ça c'est bien ondinga ye wana ayena ba document tala kifunda donga c'est que azam bimba azanda mute na olba que kwenga na Hollande les mingi ezali ya metteur en scène. Les metteurs en scène peuvent façonner un artiste, peuvent façonner un artiste ndenge dingi. Parce que comme moi laisser aller moko côté wana na côté ya misala na biso. Le metteur en scène au moins azako comme scénario sur toi. Ayebi que finalité nango kopesa boyo kopesa boyo. Donc c'est-à-dire azo changer yo et le metteur en scène ayebi que soki nazo comme histoire nanga pona mutali boma c'est l'artiste tel na kozala mutali boma ayebi. Lelo yo ce n'est pas ça. Lelo azo comme scénario ayebi te nani akocha scénario kusuka ndenge nini ayebi ne pete asalika une bonne partie et akocha peka kabitila kaka petit na confiance petit ya beta ngo kaka donc abeti kaka et surtout comme on va participer boyer ozomona mais na l'air botali pena que non petit a joué bien te pourquoi bateye donc bateye ya pete ya vie atie bitela ça dit que muto komi au lieu kanisela au cibler muto moko ko sala ngo bien non au ciblé au sali bisalela au du pe kaka confiance pe kaka ya petit na yo ou bien au rekoti fi mo kaka apofi wana yaki yem tatinanga carburant lobby allez aujourd'hui oche wana les razo jouer na rôle ya PDG na soutien nyonso mabele libanda donc aux hommes concordance c'est ça mosala et moi vraiment eke pembeni ke ndenge zalela ka penda je crois que titangi sana azali kotala chaque acteur ce qui a sali scénario na bike massa c'est l'acteur principal donc ndenge bandi du début à la fin a recépela pour ayebi ke nazawa na dispo. OK voilà c'est ce que je mais lelo mo muke c'est na bakisa théâtre ya lobby obino bosala yo zo continuer za na biso awa na kitasa zo mona makama on ezo kende alors mutako kosa biso azate théâtre ya lobby obino bosala na théâtre ya lelo bokeseni étude comparative ce que tali penza goza na bokeseni za na nini et puis pourquoi théâtre obino mona bosala ezali souvent ba spectacle bokiti na moi terrain bosi moi salle moko moi place moko bo spectacle salami mais lelo ça les mara susté bana bandeko bazo sepela vraiment susté na théâtre congolais lelo comme ka mingi na ba film na ba DVD na côté wana na koloba d'abord wana eza l'état soki ba spectacle les autres salama susté l'état na bomiango l'état bomia mais parler du peuple les autres sous il y a spectacle té et comme il y a politique mais il y a spectacle toujours on a tout ça plein à parler du peuple mais lelo
comme ya politique moye bosala sous spectacle personne eza te bala jom batekisa futur asomba wana tonga donc nebite salle nini sous eza au moins na basango nde batikala au moins na basalle na bango mais salle ya culture et art comme tel salle ezali te côté wana en tout cas l'état nde moto abomi différence ezali komona d'abord na ba scénario na biso na des acteurs qui arrivent pour jouer différence ezali et puis makanisi oyo mutu ayeli oyo ememi ye nde baloba na anglais boende dikabu jimini voilà ezali kamunene oyo ememi biso ebunga biso te na mutu yango wana omoni l'artiste tango yale ntina alobi que azalaki kutu na boule te ye azalaki na boule nango te mais babenge lere bamoni prestation na ye ndenge abetelaki babenge mbala moko na mokonzi yaka osala bosala et puis lere batie 5 sur 5 mbala moko ye pa koti na kati yango po 100 naza na idée te que par exemple ndenge nasalisi bango nasungi bango bapesinga mwa kashe nanga mosala nga na ntina te ke ona ya kosala kuna to nini nakona ngai esilisili nango ozomona mais sikoyo ebomi parce que eza na moto oyo alongo alobi nga ntina okende ngai funa linga kaka lipati wana ezala mwasi nanga donc oyo ememi déjà yango eza mabe déjà mosusu ayaka so naleka intel mwambe intel wana ndenge azangi kojoue ngale na koya na koleka ye biloko moko ezoswanga yango nazokwana batiritiri ya RTNC ozomona donc scénario nazokoma scénario nazotiaki petit wana lokola na kanela ye en tout cas ye fo nazwa ye na scénario na otia fo na azala kaka po nazwa ye déjà mauvais départ mais si tengesana quand tu l'écrivais azana dikalistique ya kosala bona mabeza ta osala pona bien nango suka nango bien fo ba sala ba basa c'est ça comment c'est la différence pour comment scénario différence et yeli ya mutu na mutu azana terrain parce que mutu azo albike ngai na kesala na okende poto yaza na vision ya poto do tiago ya nyoso bo sala ne wana ya so c'est la true ya poto kaka kena ye mais or biso tanto sala ki bula poto kutite tina kena Côte d'Ivoire bula rien papa ngam ko bapesa nga visa mtu apesa nga visa na tuna ki ngabi wapi visa ngo apesa nga passeport na so tuna ngapi visa ngo apesa na kati amoni yango te nga nsa so su passeport bakamati eloko moko komona ngo visa bapesi pourquoi parce que ezalaka na makanisi na nga te eza na mutu na nga te ozomona ata na mwana na nga kendeki na eboke pa mobali na ye nga ndo nasalaka nayebi te ndenge na nga mpe kaka etali ngai te donc oyo etali ngai te eza makambo mosusu oyo nga natali mpe eza makambo mosusu c'est pourquoi la différence yali soki babi na biso ke sale moko eza wana po jouer wana biso wana soni te parce que eza na kati ya sang omoni tobeta tojouer mpe normal na micro na maboko mais moto oyo aprogramaki yango te toti boyebi ke jouer na sala biso tumesana genre wana tia biso fo caméra ya masango mwana mtu mosusu na masango biso soko meli masango longo ah bon si tengesana faut ozala naturel comme c'est loko ozosala ndenge ezochanger ozana liboma te oza nini te mais eza kati na yo vous comprenez bimise loko moko na kasi masanga te oyo aventurier te non komela masanga te avant osala denini batournage bien baspectacle amelongo mosala te olongo mosala jamais abe kosala biloko n'importe quoi yango ya théâtre na bino ezalaki na bokesili makasi na oyo ya lelo oyebi if tono ba ke chambre ya Leontine na zao kota ba tusuka mona neti lokota na répéter na mesu na ye toyoka nanu peso ya Leontine a lamba na ye bela tchana mbeto nga na koti na lali bilamba wana na toki na lali na bilamba wana na lali bilamba wana na chambre ya Leontine na lamuki ba hero yo na rendez-vous la kena sokoli savon nyuka ya Leontine ngam na opo na soda na ngo na pangusi mai ne sui na ye na pakoli mafuta et puis mafuta na zwe sanga te ke ya zoti na mwana te ozwela mafuta place olala ki ona yo mona ki te
na koti na chambre wana na pakoli n'importe quel mafuta na ina na pakoli na nzoto na melina no esengela kitomela wana po ezaki na frigo na congélateur apesi badi na dame ale rendez-vous ya batu bana classe na zela ba ye kwenda. OK. Maman Léontine, confiance ozaki nango pona leki na yoka bamba zaki en fait nini polelo ngamo kote na elombe confiance wana ezaki ya ndenge nini chambre ya mwasi baza baleki na ngai basaba chambre ya na bango sana bango mais théâtre le les abongote à l'époque c'est zaki te bondo ezaki omoni biso ne to salaki na ko fanda na ke pa dudunga fo toza likambo moko pona mosala omoni na ke pa dudu to koti na chambre ya dudu to vana ndeko la chambre ya papa du mais comment maman Rosa sa wana pe azomona maman pe na libanda tika na libanda dem su pa ye beli na sala fufute loso wala siko biga tuni siko yoko dia fufute loso ah Rosa sa ka fufute na biso ah oui Rosa sa biso fumso vana biso chambre to saba makamu na biso musala donc to sola makamu musala mo na Rosa ya kanani to za mwandika moko ko pesa idée ayepe avandi wana pe apesi idée ngape ndenge moko na o vivre na mobile na lera ka mobile na so vivre na yepe na camarade na ye maman sa pesa na chambre pesa na chambre na tonto dudu siko camarade atalia sutuki abi biro na bakopo na bino boso bomana ni kuna na kati akoti na ye akoti biso benenge to fandi pa avandi na yesu ani ko fanda ana so de passage tout ça bona boy bakopo ni bosa wa tout ça likambo na boy ate il fallait bosale lango boy bona boy bon ngasa pressé na ke hier oui so pas ça pressé ta famille tout ça so famille donc n'inquiétez c'est plus que la famille plus que la famille c'est vrai et puis il y a le tena bombe sangambon c'est les simbambon kebeza autant mtu ayiba yote simba taso tokutani tekena kwa nda kwa le lobto mona na simbi kifunda ya mbongo isili yo tiona nazo bata manako seka na me kifunda batu masekite pa ndako na kifunda na ko pene madame oyo keba mutoko na chambre te bon ya Léontine leo ya simsingana ici ekolala ba bouger pété na tongo na zimbo pe na kitina mbongo na o biso to kama ndenge batu musu balobako basala kibo bazongisa kibo biso to kama biso za kama mopepe wana to bimi pe na mopepe to ke fête et tout ça yelo kwa saki kolo ba bijou tondi siko ere moko so amelie pas ko kele musika te na masanga mame ndeni na ole kanzela bumbu wane ngaye nyonso ke ikaka alongoli nyonso apesinga bi kama tani mango pana yo mopepe mopepe siko to komi lendi to ye musala siko na tongo babishino so bayibinga na ibi bakateli yango wapi tala mtu usiliki nalo est-ce que c'est normal donc c'est qu'il faut na kuitsa solo bona ni bomona kine bayiba kinga akabata liboke yango ozomo OK ngake pa munoko comme ça yake pa munoko asoma ki robe moko kitoko ya sika yebe na kisakata wote nasoma ki robe moko boye mais ndenge salaki wana na mona yake mboni za kitaya bato milai tout ça bona OK la kisaka na ndaki singa robe kitoko na meka on a meki pe robe tu vas ne peto solo na ye na saka na robe na nzoto kama siku ambia na nyina kende ya Luis na nyina kende abe to kena ngotiko ka so tika na kwa wala sana mbomo la mata taxi na robe ya yebite ke robe wana aje kotika ngamba yebite ke na saka na robe na ye OK omoni siga komi lendi alata robe yako sela kisakata na musala robe bungi OK abisi budinga mo bazaki na lupango Cécile robe na vraiment yo muto saki na soma ki robe wana bayibi yango mena na kokotana ndako Cécile autale bwa est-ce que c'est normal pour nani mais Léontine a attaqué yango ti habite ngamo kona kina ticket na voiture a continue na taxi akangaki yo misu to nini azalaki na robe wana ndimo ka bia tukana mifingi na saso basoke za bon mais na so ndima kala te lendi siba ina musala ye mtaki liboso mo be ba téléphone zalaka te na yiko kota boy lendi wana ya yaki avanga na yiko kota boy tango amoni kaka landa ngamba na papa ndaki moyele to mai na biso ko seka so mo voilà mo biloko wana c'est ça ko sala ke batu baloba o groupe sala ngomboza ki ndenge musu nyonso ça ko sala ke tozala l'aise na ko jouer OK si mabela finginga ngala bika finginga te po toza ennemi te toza na problème songolo pakala OK elle mo ngam mse mo finginga bo ngene place ko ba finginga bona abonga to so na mo finginga bongo ozomo donc biso mo to sa ba cop ba rôle da biso e bonga
Et parce que comment on a que la force, il y a Salomon, il a dit que il y a longtemps à rejoindre un épisode, il y a sauté. À rejoindre dans le 3e épisode. Mais elle est là pour contribuer pour la répétition. Il y a fait la répétition et elle a fait ça yo baboule. Baboule c'est quoi yo baki sa place. Baki sa sarakibo. Oui mais tout monde la mona qui a sarakibo na boy. Ba mon ezo salvo. Nous sommes sur le travail. Non, les répétitions, ils n'avaient pas qu'à répéter les réalités mais mutazu le canisme puis amoninga te boni a roduma. Ça a été toujours nga mona jouer. Mais ils a rôle ya liboma. Bon siko makambo yo boye ko pesa moninga. Mais ils ont rôle ya liboma. OK. Voilà, échec aux salama mingi. Yango na jalousie. Donc akati ete tozaki neti na mama nzele. Ya monzela zaki na mama na bango. OK. Siko mama na bango Mukongo. Ebika ba mama ba Kongo ne ba bebisa lingala air moko na français. So tozaki na ba mama na biso moko pe côté na bango na limité ya ba mongo. OK. Siko to imita bango. So to kutana na mibange na nzela, moi mubange musoza démarche ne boye biso za monzela. Lokanga oyo. Onga na kangi oyo kuna. So to koma na ndako to bandi ko meka bana ko kende dabo. Okuna bana ko simba Mukongo boye. Biso pe to koma mibange ko zala bo. Siko to ke ko zala bo. Yo bana ko sala bo ngana bana. O mwana siko ke biso mibale toujours travailler ensemble. Si vous avez la maman, maman, maman bomite. Abomini susuni. Si va betelinga di solo ya maman linga lobaki. Il faut que maman c'est moi qui n'a kufi. To ke siko maman c'est moi qui n'a kufi. C'est comme si la zo sidalenga yo fanda ka côté na ya. Fanda ka côté na ye bongo balote na vandi kutama. Mama siko akufi na nini koma. Mwana nanga Leontine tika. Malade bumi ya pasi esengela ki kaka kufa na malade na kisi bapesi ye. Na eloko basali po ba mona maladi wana mama. Nyonso kombo nango ka pasi. Mama siko eloko bazoki po ba yeba maladi kombo nango ni mama. C'est le comment qu'on ko camérer, ko camérer. Donc sikoyo ngala so so amena kangi motema. Tona sala ma monzele na musika zo talanga so. Na bien mama sikoyo kisi ba pesa ki o tikibilini so ki tibikilini eza tibikilini. Ngadi ba komaki ba tibikilini na bien eza yango kombo na ngo za pasi nini kuto ko longwanga. Bongo kisi ndingo na batia mutu na nzoto ndako. Omoni baba mindondo ba ko tala mwana monzele basala ki operation ngasi ko na kena nte monzele dani mindondo ko betela ngadi solabi abi ya ntini kende kuna okozwa ngabi nini abi mama ye moko azobondela akena kuwe afukami eya sefa kusala bueke kusala sikoyo tango mwana kusala ngabula mukasiko na anesthésie mama tika liko boka prière yango ale atelemi na ye kota c'est mindondo la binanga zwa ngo mukolo kozala ke zo belisa moto kozala penza kitoko zo mona donc tout ça c'est compliqué. Mais est-ce que dans moment on a pu baki ces acquis dans le théâtre pour lelo en tout cas c'est vraiment un fléau lelo ils ont dérangé peu moins de rebelle. Est-ce que dans moment on a pu moi qui ces acquis moi mutu mo yepe ala moi mbembe na ye azana moi le titre de moko ya rouge tout ça est-ce que ça y peut baki c'est za lelo ngasi ko yelo kona le bato baloka te ki sezali en tout cas naza mutu moko oyo na linga ka ba soupçon te. OK. Donc na linga ba soupçon te na linga ka pete ke ba loba ki bo ngala linga to na mona to vraiment précision ezala. Donc c'est ba loba bato sala ba ki pour na théâtre ngandi manande ke bato sala ki. En tout cas na ndima ngote. Puisque ezé loko na bien ezé loko nzamba tie kati na yo. Masasi aza elombete. Ngai naza mabele te. Bosiko soki na sali kisi. Na osala ngo siko pona koma kosuela lokola mabele. To mabele ko sala kisi ba koma kosuela lokola nga. C'est pour na succès ayebana kaka azwa mbongo po lelo. Moi envie eza mo. Ko yebana nga na yebite ko yebana biso no sto. Yebana ki hein. Oyebi biso na to sala ki biso ni so OK. Oza osi oyebi o zala kata musula mo pepe tout ça. Moi likangu boye ça ki na mo pepe. Okutani nanga na yebi déjà ki oza na likambu kuna. Betelinga pe di solo mususu nga na lingi tout ça bona OK
tokutana pe tokutana na restaurant bo ça va lobi na 5h na ibisi mabele na ibisi mopepe na ibisi bolingo oyi mutu bona boya mutu no wana abenyi nga bona boya tokene biso nyonso comme na biso nyonso siko moni biso nyonso ndo tuno siko ozala soni te tala siko ndenge teza eloko nyonso donc succès yango na ebite parce que ndenge masasi ya lobi bato yango bayaka kosala bayaka koluka succès te ozomona tozalaka même na zeke na bosanaki komona ye tozalaka na bazeke wana me bayi koluka succès te azalaki moto ayebani na ye bato bayebi na ndenge selo biso bayebi yo na ndenge mais époque na bino ezalaki télévision ezalaki moko epi bozalaki bagroupe ebele te lokola lelo ekomi bagroupe ebele YouTube ezali télévision ezali bachaîne différente tout ça bato bakoluka succès na ndenge mosusu conseil nini okopesa bandeko oyo pisi bazoya bana bakoko oyo bazoya na mwa désarroi à lire moko boya mwa mabe oyo yo ozali mama soko lobi et puis oza mama pasteur tomona mateya na yo voilà iloba mpona bandeko batala biso conseil ezali nango pisi bana na bakoko na yo conseil ezali nango bana na bakoko ke kowelisa vie okende na mbangu ozalaka nango ntina te tozoloba na biso topesa baconseil napesaki meme na monoko ya mobange nalobelaka bana mais bon lokwa mpe bana monoko ya mobange bayoka yango te mpo bana bamoni ke baza bagene baza nanu mais epai tozokende bato nyonso bakendeka kuna omosi okufi jeune mais baexpérience wana basaki bato moko ndenge bazomona biso bazotuna ndenge tozaleli oyo babengi yango théâtre ezalaka lisano lisano mbe ya bato ya mayele ozo comprendre so ndeni boza na kati ya masano me boza na bakanda boza bien te esalaka bien te onga travailler msolo travailler na bamindele toza bakasting na biso babengisi biso dès que tokutani kana tozokutana boye tosali na biso mpe boyi toyebani na biso mpe voilà donc tozo on dirait toyebana na biso kala so comme na net sala tobande seka bo bandi komesana esili nango donc sala ngo esali sano so tomemi yango na kisi so tomemi yango na kanda so tomemi yango na ennemi so tomemi yango na kowelana en tout cas ekosimba te webi mokolo monoko akufaki lipapa nga nalataki na makolo ezalaki lipapa oyo asombelaki nga asombi mais oui mais monoko so akutani na lipapa oyo ezali numero na nga mais akosomba yango mpo na ngai akosomba yango mpo na nga so nga naleli mpo na mwana classe abi ye nzambe bamajoli kuna tout ça bona boye mabele alobi cheneti oyo natoyeki yango na bo tozwa mbongo mpona mais oui toza kovivre bongo yeyo mwana na hôpital boye na boye même soki nga naza nango te grande sœur na nga abimisi mbongo sele kamata mpona mwana na hôpital bosiko ata yo moko siko tokowelana mpona nini bozwi na ye eza yanga bozwi na ye esengo na ye eza esengo na nga sikoosani ozomona te ndenge azoloba wana mwana mokolo abengi nga nazaki na likambo moko babilanga mwana yanga asalaka kuna oyo bapeselaki nga suspension na titeke esala likolo na bino yokanga atika ngai kosakana nga te loba kaka mwana bolingaki boboma wana ye wana nde akoma mutu tobandi koseka biso ozomona mpona nini ndenge ye alobi biso tolingi trouble na ndako na ye te tolingi mwasi alongwa te biso nde tokamatani toketie pafa na grand frère na te toki pa grand frère pasa ndimi ke makambo ngo esila kaka mpo eleki mpe biso la grande oyebi azalaka na famille mibale ah bon bino famille na bino biologique biso famille na biso artistique mpe boyi tokomi na ndako na ye ale Brigitte tozala nzala wana ye kuna elongi tokabwaki elongi mosusu biso tozala nzala kolambela biso fufu tosakangi misaka pake biloko lobi kasi biloko nini sombela biso ata sardine biso tolia fufu na ndako akota ndako abima donc akomprendre nga naza boye napebi nanga voilà donc famille koso tozala boyokani boye ekosala biso bien moni mais soki ekomi ya bakanda ya kolukaka nga nazwa oyo kuna asala boye eza kitoko te voilà mais moment oyo bokomaki kosangana bandeko ya groupe salongo basangani na nzoi babengisi moto ya groupe kingandi bosangani est ce que boyokani mpe ezalaki malamu kosangana wana mpe ezalaki malamu avant yawa ndenge nazosala émission boye nalingi kobenga ye avant te bipende baso nabengi sikoyo akodérange soki nasisi sikoyo koloba awa nde nabengi ye mpo soki aye akati makambo nyonso lisusu donc bango nyonso tozalaki famille boye te nga osolobi na yo deja nga ninalobaka likambo moko nalela tuti ko discuter na mindondo
to soina mindondo epa tomati na biro epa titenge sana na mindondo to soini ya Leontine azalaki vie Dudu azalaki na ndenge tokendaki Brazanga munamaki mindondo makambo baby ngana bimi mutu mabe donc méchant wana na garder ngabe na lobisa so mindondo te tokiti na salle ya répétition na la 2 titenge sana ye azosala casting bon monsieur akolinga kende mosala mwasi na ye aye sikongana bika vie Dudu mabo mengo to mabele non kako le monsieur c'est Masasi mwasi nazozela lipati mindondo je comprends si ko yoko boma musala to ko habite na lobi na yo na vimbi place na laki nazomona ninga obandela te siko il faut bima na salle pour osala entraîner tout na chambre na salon mwasi na salon ça azomona déjà table petit déjeuner yo faut do banda na bimaki na couloir nazolela OK na olela siko ça dit que mais comment kaka yepo na nini po nazolela ya Leontine otoza benge mama ya baleki ya Leontine ayibaki déjà que esimite nde toti na bureau kuna na ndenge batiebo c'était ça ne pas vane wana calme azoki pété ya Leontine abimi na couloir vieux abimi na couloir bakuti na olela ma miso yo nini nebi loba ya Leontine abaki na ngabi nini ko laksa skoki oza professionnel boswani na mutu siko kota jouer la kisa titenge sana ki naza professionnel na bandi si makambo sikoyo bongo pona kota so kana na bouger ma miso je dois bien kota toilette allez na kota na toilette na tie ma miso titenge sana zozela kaka na kota na toilette na tie ma miso na bimi na ma miso na ya mai na tie ezobima sikoyo confusion. Allez, okay. Anibano bendasko, nabano sauter. Na on sauter. Bango peka, allez bon, allez. Kota sikoyo. Ya Leontine na kota vie Dudu kende. Na kota pop, allez. Na kota chérie bon, nganake. Confirmé. Confirmé. Voilà. C'est pas facile. C'était bien, Makambango. Alors, maman Leontine to continue plus na yo pe moi mukeli susu. Alors, lelo tant aux autres là. Théâtre ya lelo, yo za plus na miki la poto. Ozomona ba leki baza ko evrer pe awa ebele na ba différentes chaînes na bango. En fait, aux autres là on a lisu nini? Oza ko analyser ndenge nini? Ba leki na ba film na bango lelo. Ben moi batina batu bazana tana bango na uji ko lobaki na loba toujours que na Congo to sana ba talent. OK. To sana ba talent peut-être encadrement de exactement. Na ba o baza pe na loko na kati bazali. Ba o pe ba yina bango pona la kisa pe bazali. Na ba o baza na loko na kati. Loko zo zange za encadrement. OK. Ce encadrement zali to za vraiment na ba talent. Na ba talent. Koya ali pati na groupe salon ezaki afeti ndenge nini bisolo wana komona li pati nebite après moment moko besengo ye lisusu babili pati akomaki na mwa tetitesse ye ba yene sengo pour que ya contredire ye na makambo mususu je sais pas bisolo wana mo muke bosunga biso vraiment maman bonheur et puis ya Sele Masasi en tout cas tu es bien honte biso tu es bien honte biso tu es bien que li pati azali ko sala hôtesse après aliment je crois. Chef machine mutamona yi mutayaka na yi. Otangu ma lipati yaki. On directeur titenge sana tu nyoso ojiko sala ndimaki mais comment adulte c'est pas là qui m'invite. Tant on peut c'est rôle azala moi ça Dudu. Voilà ça je vois que je crois ça qui moi ça Dudu. Dudu na compter misu. Azo kokate. Non. Voilà te hein. Non. OK. Ba yaki na muyombe gauche. Je crois. Bati nzela moko na muyombe gauche. Oyo sali que ngana zalaki PDG na ya muyombe gauche yelu kwa musala mais ayena mwasi na ye. OK. Ngana tele ngaro mwasi ya bien boye. Allez, nazwaki mbongo moko na tie na zelisi mwasi, na tie mbongo na mesa na lobby. Bon, na mbongo. Oyo ozo pake oyo.
na mosala siko yo moni yo za na posa mbongo na posa mbongo patron ali zo mbongo oyo azonga na ndako ali te comme ça na tika mwasi yo meko sa tika mwasi atika dipati te loko ali o muyomba joueur wana sili peka moko na joueur pekaka sina ko kena ye za ikobanga siko lipatinde ngala koka ko jouer take na kulisi engai lo kuso na mabele to kubeta yo to linka ko jouer soko jouer te ko beta yo mais amaka un plus amaka un plus lera yesi ko tango koti a jouer to bimo o mwezi ko loko zaki nango mwene loko linga ko ratise biso siko ezo mo to jouer mwana na biso siko omoni ko banga za banga wana mitango kaka alekaki lobi nango na bralima na mosa nde chake lengi sikoyo nde chake lengi sikoyo a comprendre no kotoyo eleki bralima ate sengo pelera yake sengo pa utaka na nzina na miso sakuta na directeur titengi makamba film moko sololi na yendera yake nga babenga na directeur titengi parce que nazaki ko nazaka système metteur en scène abengi nga na kende ayibisi nga bita la fille oyo bozwaye o banda ko encadrer de na zwa ki ese kuté boka seka bile ba bina ka yo mto encadrer nga na sima na nazo sala ba prière na bi mamu ya motema mabe oyo yende mto apesi na ko sala musalo opesili dona ndenge so présenter nge pa ya batu ndenge na yibisi po yepelera yaki apesi rôle de ça moi bon ana yibisi ozaka kote ni oteka na ozon nga penza na ozon siko mikolo no soto sisi musala awe fo ya kananda kuna bisona poko yokia ngana la kisese na ndako na ngai so bali bino jouer sala bezo musala so bali sala bona na ba rôle bu sala bezo zomo na siko kama iko misa na siko ya mati omoni ezali po acha panzi kolo na ndeko no ele li patika moni siko li patia sepeli kutuke azu ya ye mota papa to mona makambo na komi ba camarade siko bango ba komo mona la pe biso ba mamati donc li pati moi li pati nga zaki ye moko to zawe mona la ye biso nyoso siko moni camarade mo pa yepe allez yepe ba moni la pe ba ngutu sikoyo moni azala ye moko te donc et ça qui dio c'était pas la jalousie ndenge de toute façon so ya na groupe salongo na ndenge ozoya ndenge okuta bato ndenge bazaleli yo so ozaki mutu moko ya boye okoka pe kozala bongo te omoni uti ko tuna ba groupe nzo itokuta ba maboke aba yana biso ba maboke bakei biso to ye ba groupe nzo iba ikoya to yamba bango tokutana bango tosala na bango na kolo bake mukolo nani nsengo de ngenda kufaka na butu wana kana bipendo tolala kina zakina kasavu tolala kine toko biso mbale na ndako po nsengo azobela fere tolala place moko biso mbale po tozoi bake na hôpital madonde zate yo mutu asa famille to kosala ngote zomo toyeba na ba famille donc tolie sika moko tolale sika moko toza occupé na biso teke parce que titenga sana ye azana besoin ya mutu asala les rôles azana ngo besoin sans souci azana groupe nzo mais titenga sana lobi dialogue contre sans souci à jour sikoyo ko baki ngana za intel non yo c'est intel mais yazo lukande loko leka ya mutu ya yebi voire même na 3e épisode to na gena obenga ngadia dia na gena obenga ngadia na chance ko na 3e épisode ngai soki nazalaka na kisasa eza na bacteur rebelle ona mona ka actrice rebelle bashuaka ele moko ngamko na seki na singa mutu azali bomba to azonoro omoni sikoyo ngana zo mona pe ye mwana ona ngabi non dinga mangapi mona ko ari yalo bani siko mutako gérer asate voilà siko mutako gérer asate za joyer babimi c'est loko ya sana ngo to mati mala moko mais est-ce qu'à l'époque maman Bomengo to ba mona suka ya groupe salongo ezaka ndeko sila bisalo ko ezana bandeko biso babisila pe aleka na groupe salongo c'est vrai ça aleka kia kolekeza ko lobaki babengi asali rôle moko avant to ba proposer biso asali rôle moko akeina ye non na kati ya groupe salongo kazala mwana penza ya groupe salongo kia umela gini na kati ya kombo groupe salongo te mais azaki na groupe mosusu toko so epera nzonzi dans mwana to sila to zaki na ye en tout cas to zaki na sila kaka to lobaki soki to benge to sala ensemble kana to sala ka bali patia bana moko boy tout ça ngava na voyager na zala ba nzonzi moko na limité zana basila to zana basai sai na esobe basala biso ba makamoko kuna na sekisela yango batu na biparu bato maboma voilà nazo ba sens que avant groupe ya papa na biso Lombe et Salema ndeko sila le kaki déjà na groupe salon non ou bien après non après
Azalaki après. toyebeli pa ya Elombo. Nga l'air nazo voyager na Côte d'Ivoire na 2000. C'était ça na kufi lundi le 20 mars na 2000. Nga na bimi Kinshasa le 29 mars. Na Brazzaville nazo avion le 4 avril na Côte d'Ivoire. Mutuna tika ki ezalaki Karine Pala oyo za koya na salon. C'était Karine Pala. Ne muto soko ngana tikaki voilà otitenga sana mo azwaki muto tikaki donc il a été comme invité justement na ba filmer ndia bande kozala oui avo ya na ye a jouer na ye asuka wana tokuduba na kuko bananga nombre ba film te mais aye asali na ye mais Karim de bazuye na groupe Salongo. OK Karim pala bazuye na groupe Salongo Lisano oyo aza na Afrique du Sud Lisano pe azaki mwana ya groupe Salongo donc toza na groupe Salongo na bana ya suka bango wana bana suka boye pe Lisano lera akutaki quand même akutaki nani lipati na ese ejiko lobake ya yeko tia moto to ya yeko kosala nini me so kutana bango misato epesi su na kanda bato maboma bango ne so misato so basala voilà ça c'est bien tout le monde qui moi molo na suka émission biso pe mama lelo eza na bana oyo tala ke belé na théâtre congolais. C'est ça, moi, mon côté, moi, non, on ko incarner rôle na kitoko et puis azo jouer le kolanga ozo mona yo na kati na azali comme moi na penza na kati ya moto eza pasi ata mo ndambo to lo ba mamba c'est quel comme disent les Kinois moi hôtel ya moi no penza ngai po ba misu ba lo ba ke baza na lokolo na yo balanda baza ba boza modèle pour na bango voilà. Oui mais baza modèle c'est vrai que c'est ça ba modèle on y a oui ko bakte ça ba modèle basé belé hein ko tiko mona pe mwana sali bi ah il ko mwana sali za kitoko makasi soka pusa ki yango buringa ke za la bo donc ba ko mi mona na kati même mindondo za ki pe ko sala mais siko yo ngala zanga mindondo pesa mindondo OK mindondo pesa mindondo na ko sala mais ndapeta musuna lule loko mindondo sali na ite sozo comprendre nazo comprendre ndape na CP ne loko mindondo sali peut-être ngani ngaki na kokisa ngo bongo te mais ya sali yango omoni parce que kolanda mutu na kosala lokola mutu wana yo moko posa na loko na kati oko développer pour CP sipe batuto CP sipe na mutu olanda si okuta na mutu yo landa pa ah mutu makambo sala ki ozomona makambo sala ki vraiment donc c'est pour dire que toza ndenge moko te toza ba icône mais toza te tokokana mais tokoki koloba te ke toleki bango non ça toleki bango te parce qu'ils ont toujours quelque chose oyo ngape na utuko kumisa ke loko mutu asali en tout cas ça makasi mais mwana moko te na kati ya komona yo na kati to ba ndenge to lobi yo te mais komona penza ba rôle na yo bana ko jouer plus mutema mabe moi si moko ya kusu ya yusu bala nini yusu hein donc moi ya misu makasi yusu nzunzu voilà na ça ko ba boy lokola to lobi ke mama pasa o ya Nigeria bala musu ba lobaka nanga ke mama na linga to jouer ni ensemble mama na zi peut-être azi ba caractère ya kanda na ngai ya mutema mabe na nga mais tant mususu moi jeune na yepe kozaka ndenge mususu yanga pe kozaka ndenge mususu kolobela ke bato bakoka na identique ezalaka pasi OK te wana ezalaka te na mimi ata mwana moko ya lelo par exemple ya bana moko ya na kazala na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi un moko, c'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour la loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Bon, na kuko loba ke nazana par exemple, ndeko nanga mobali ka commencer va na tiko lobela, asala ka scénario moko na Canada. Abina nga bina zana scénario moko na sala. Mais na regrette parce que bale mondial azakate masumu azali ko luka bango. Bango nde balinga basala. Si kolera expliquer nga ba rôle ngo mais non. Même ceux qui masumu ne bale bazaka banga ba jouer ba rôle wana te. Ko bakoli. Moni. Ba rôle na photo bukela ngo ba jeune. Mais ngana ko bimiselo batu moko le ba osalelo ngo. Ko benga ngai. Ozoma. Siko nazwa fait 12. OK. Nazwa fait 12 azwa Bob Likonzi. Na luki siko tata nini akoti kozala koleka bango tata wana zali de responsable moko boya muduba lataka ba feste na minene azana mbongo na yemi atanga na yemi ngite na luka tina iko 60. OK. Ozomona siko oui dans la groupe ya moyombe gauche na benga aye tango asali eloko basali eloko wana tango pays na Canada abenga nga abina na pesi mayebe abi ke bana mbali ba ngaba subisanga na bilamba. Ozomona ngabisika est-ce que bale mondial na masumu ba ngai basale nango boy parce que ba koli ba ngaba basala ba koli déjà omoni ba wala basaba étudiant yoko tia masumu ne bale na ba ero basaba étudiant ta yomoko ici matin ya tika disco na idée wana ke nga ndenge ntela jouaka donc ba jeune pe bazali sikoyo omoni génération siko ba ko jouer te akosala te le bale peut-être akosala peu plus omoni akosala plus peut-être akosala moins mais ezelo comme sous mais omona déjà bien. Ba je wana somo na kendenge ba somo matawana mtoto ba muto na somo ne bale mondial za ko shiwe boya muto na sai ko mona boya somo na biloko ndenge wana. Mais lelo tozana ba ndeko mi bale au succès aller belé ndeko belle vie et puis ndeko Sila Bisalo. Est-ce que lelo maman soki ba bengi yo na ba différentes chaînes wana maman bomengo vous ala prête ya ko jouer ensemble na ba l'équipe pe bana nae. Et so ba sa bango mi bale bazo jouer na pièce moko ensemble. Parce que les locaux sont ensemble. Et mutu na mutu nan. Nabi na ndenge ya mutu na mutu. Belve a bengi si yo na chaîne na ye. Non ça date. Pourquoi? En fait parce que madame tozolo bayango iti. Ce qui na sali bongo na za na parti pris. Parce que là na sali n'intel ko babalingi kaka ye. Yana kusana kuna balingi kaka ye. Sur réseaux sociaux pele ko bima wana. O bo moniteur mama kutazala kina o moni biloko ndenge wana ngai ko sepesa ngati. Parce que moi nga so yanza ko fana examen na beti bango mibale na sila na belfie na beti bango. Et so nga za ko saka na tena ko beta bango mibale penda ti ba. Pourquoi là? Ba ko regretter. Nga za mama nga ni abuso bate. Te nga ko ni abuso bate. Na yo. Mais oui baza bana nga ko beta bango pena corriger bango. OK. Donc pas si la pesi ba bengi sur le jouer te. Te na jouer te. Na jouer te na jouer na sila te na jouer na belfie te. Na jouer na bango te. Zomo. Na jouer ndenge na tayo moko ba kabwani siko. Oya za côté na tayo moko. Nga za mama na mona bango ensemble. Ils ont na bango ensemble bazo œuvrer ensemble mon dès na yebo na ko ba kana su bango mbale tezo sala ba film moko bango mbale baza ba camarade bango mbale baza ba mbanda bango mbale baza bozo mon c'est ça biloko msuke so raté na ndenge wana moni makambo to so ba OK ils ont non ceux qui basangani bango mibale maman bomenga kozala oui voilà pour nous jouer baza mana ko basali film bango mibale atengi mama jouer na to jouer biso nyonso na bango ozomona mais yako kabola boata yo moko sala kitoko te ngana lingi bango nyonso OK we ngana linga ba acteur na ba actrice nyonso na bango le msu ba yeba te ngana linga bango nyonso ka bango bana na ngai yeba na ba contribution na yo soki artiste moko ki atiki biso liste toujours maman bonheur comme nous zanga rate et là ça ki olinga bango ngana linga bango te bango ba yeba te ngana linga bango mingi ba msu même na mona bango boye te ba msu na mona bango boye te mais ba makamsu ba sala ka so na taille bango de oya sala boma to asa nani mais azo jouer na pesa exemple ya mona moko asala ka abina papa na ba abina kwa mpona zogele ko bati la nga ba face wana buibui
Boui, ya moi si. Est-ce que place la famille n'a pas encore. Mais pourquoi vous permettez de nous caboyer les caboyer? Mais nous prenons la moitié ensemble. Pourquoi? Là que nous avons Facebook. Aïe aïe aïe. Boui. Na mona nga nous boyete. Mais c'est le ko na bien. Kusiko ngana sepela te pona nini. Na ko sepela omoni. Na sepela kaza mwana na biso azolanda pe. Azolanda pe lokolo azosala biloko bien. Pourquoi pas le soki likambo ezali contribution na benga yeke yaka kosala be. Bazebele bana bazebele. Bazebele. OK. Mais démarche nini maman Sali aux la ville de Kinshasa. Ndeko na yo sila mwana na aussi la azali awa ndeko na pe Belleville mwana na Belleville azali. Ezaka bangote bandeko belé bazana mwa ba rankine o eza désarroi ezosala maman makasi. Est-ce que maman aluki ko benga ko zwa numéro ya Belleville ko zwa numéro ya sila ko benga bango ndeko pona nini boye ata ndengo za rappel musika par télépathie ko benga pe sila Belleville na ngité boye ezala entre bino na bino. Est-ce que maman sala déjà des marches wana to ko sala ngo sima ko zabe mosali na nzambe nakoki ko benga bango te na musiko nga nazali parce que muto na ko benga liboso na iba réponse na ite par rapport à moto ko benga ya mibali. Na loba kiso na Kinshasa mukuna wa Kinshasa ko ko zaki na yena ndenge nanga. OK. Nakoki komona bango. Mais sikoyo nakoki komona bango te pona nini. Nzelanga na yeli même ozomona ke groupe atu mususu bazate. Bana mususu bazate hein. Oto ko zana bango bazate na za vraiment na tenter. C'est-à-dire yaki makambo moko ya misala moko boye. Donc ils ont fait ça tenter imaginer awa to kutabambute ya boye. Na mama na bino moni ke to za erni bala na yaki na lete. Voilà. Zoma. Tara shibusombeli ngani zaka mokena nini donc batande ezozanga parce que les commandements sont du fandeli yango tidie bakawana bandisi bango c'est tout. OK. Oza sûr que kimeke kota. Pasteur de la foi meki simbité papa elombe ameki ya sele masasi pa meka bandeko mo ebele ba meka kusangisa bango esimba te mama bomengo mama bonheur est-ce que esimba bien que za mosali na nzambe yango solo basiko ke bango nyonso esimbi te c'est comme nzambe ni tozo sala nzambe tosenga ka nzambe asala na lero ngana moni bango te en tout cas nazalaki na temps vraiment bayebi yango ke temps ezati même ba famille na mingi bamoni nga te bakoloba ke na komaki te mais eza passe tu dois comprendre nga zati. Voilà. Aux avis Kinshasa kuti groupe Salongo eza ko kufa lelo et bozo est vrai se soutient d'habitude est-ce que moi idée pesa qui a moi ko tourner na groupe Salongo mais bien que lelo eza soutien on a pas toujours ba groupe Salongo eza soutien na di groupe Salongo eza. Ah bon? Là c'est expliquer biso mo mkia groupe Salongo na niveau international ezali. OK. Na niveau international na poto bango kuna basalaka mais awa na Kinshasa groupe Salongo depuis 2018 tilelo diffusion za sous-souté ekufa to c'est quoi kamuke à partir ya ko jouer na bango na poto na niveau international ezali mais na Kinshasa comme tel groupe Salongo ezali ya kufa c'est dans ce sens là. Donc mon groupe Salongo ezali groupe Salongo profiter parce que moto atikela biso likabango titengensa na loba kiza patrimoine na mboka groupe Salongo ezelo ko mususu elakisaka makambo ya mboka ndenge toza boyo. Tout d'abord ce tolobi ke masasi na français ba utiko loba na biso ka calibre ko ba bonheur touche zomona cartouche au bonheur la terre tout ça bonheur. OK. Et quoi que ça nango mais bandeli ba dit que groupe Salongo za patrimoine na mboka bakombo na biso ezalaka bakombo na lingala tina tolakisa culture ya mboka. C'est ça tozalaka te ke bamona biso soki ndenge ni culture ya mboka soki siko tokota bilanga tokokota vrai bilanga tokoluka tracteur te tolakisa ndenge tosaka bilanga na mboka na biso na Congo. Voilà. Tolakisa ke non ezali kaka te ke nalia mayonnaise ezali te ke na théâtre bamona mayonnaise bengala ningi natumba safu bato bamona ke bazotumba safu na bango na feti bazokalinga nguba na bango to bomba culture ya mboka le groupe Salongo ezali libongo mais fi un moment nesi bango batikali biso toza kuna biloko soki esalami espace ezalaka te toyebi te espace soki ekende wapi parce que baza déjà bana mboka bazalaki déjà na espace na bango soki balongola yango ndenge nini biso toyebi te biso tosalaka tu na ndenge toza mosika kuna tosanganaka na bango mpona lobaka toujours ke soki titekesa nazalaki lelo ndenge nga naza kuna mbela azosala la même chose mbela benganga te bosala eloko boye kuna biso tosali boye tosangane wana bozotia na YouTube tozotia na YouTube parce que na RTNC toza na espace te onayaki na sololaki na mama DG
tozala mikanda nyonso awa nayebi soki kosuka ndenge nini bakotana na commission na bango mais tozosala na biso na YouTube. Na YouTube gérance eza pa nani c'est ça ndeko mona Kinshasa azolandela ou bien eza ndeko na poto? Na groupe Salongo nga naza na poto, Masasi aza na Kinshasa. OK. Voilà, nga naza na poto ya. Ayo gérer na ndenga Kinshasa et na ndenga poto ya Kinshasa. Tobengani tala likambo za boye bo sala boye bo jouer bo jouer. Omoni to utaki ko sala ba biloko moko oyo. To kota kuna na poto na makambo esalamaki déjà kuna. OK. Voilà, na bengi ko na mosele bo répéter loko boye ba répéter awa. Na bengi Afrique du Sud, Yannick bo répéter boye ba répéter. Na bengi vala kuna na Londres. Répéter boye kaka ndenge wana. Mkola okuta na biso tokuta na ba vala bato ba Italie ba Sengo. Tokuta na bango soit na Belgique soit na Paris ndenge ko pesela. Tosali musala na biso to bengi ba Devos Jesco azana Luxembourg to bengi eza patrimoine na mboka ba Jesco basa na kati ba Devos basa na kati. Nzoma na bengi to ye tokuta ne biso nyonso tosali mikolo na biso ko zonge koki to beti 2 jours 3 jours to kaboni to zongi na biso. To bengi pe bango awa. Nous besoin ensemble kuna bino ko sala partie boy tant to ko annexe yango musali bina. Afrique du Sud bosa ila biso bosa biso zole kana na wiki. Ça c'est bien. Bato mingi nde bayebi te na YouTube donc toza na groupe Salongo tozaki na groupe Salongo kaka tozaki ka groupe Salongo mais mutu asa fungwela ki biso nani adresse mail nzoka ndasala ki erreur na adresse mail na ye atie lisusu ya biso nde YouTube ayeko loba non ezalaka bongo te donc ekendeki vraiment na musika baviu balini nyonso te kufaki parce que fallait tobandela toni soki totie komo mosusu no eza kaka Salongo tobakisele komo totie ka plus. OK. Voilà, parce que c'est comme un groupe Salongo, au moins déjà c'est béni. Ils sont à OK. Merci maman Bonheur, tout le monde qui est vraiment dans la émission na biso. Alors na poto, na mi qu'il y a poto, maman apprendre nini. Et puis nata on surtout et puis a mémé libana ya Congo nini. Ceux qui les autres moni qui est artiste na bima qui azongeli biso. Maman azui nini ya mutuya wa kopesa lelo ba congolais. Ngana kendeki d'abord, ndenge mona memazinga. Ntango nakoma kuna na fanda kite. OK. Ko ngana sala kamta ofanda te. Ngaza mta otelema, makambo. Donc tout d'abord na vie ngana sala ki formation ya makambo msusu. OK. Sala ki formation auxiliaire de l'enfance. A travailler na bana donc oyeba mwana azana liboma mama banda zana 3 mois na semi. Ti abota miti akokisi 12 ans. Nde siko na suki wana. On a travaillé pe na bana. Ah, ils ba études te ba classe te tokota. Sikoyo na travaillé na bana en tant qu'éducatrice. Vraiment. Na travaillé en tant que gardienne. Donc ndenga nazali awa na ko fungula crèche. OK. Moi na ko fungula garderie. Na ko fungula biloko wana nyonso ko batela bana. Ndemi kanani so ba diplôme na ngana zana. OK. Moi nazali ka éducatrice mais na ko sala gardienne surtout ezali na musala ba tsenga na zaki éducatrice. Moi ko lakisa bana ndenge ba jiko zalela kolakisa bana ni bakuzana mwa politesse ndeni bakoki kolia kolakisa bango ndeni bakoki kozalela oyo bana mike tozalaki na bango tozosala na bango mosala tozalaki toujours kolakisa baculture ya mboka na biso ndenge nazoloba na baplace nyonso nasalaki stage bazalaki na besoin na nga parce que ngai équipe epola te nakolakisa culture na biso bana soki bamindele basali nde tosala baactivité bango baponi baactivité na bango ndenge basala badessin badécore ngai obetisa bana banzango basili koti bakukulu elombe balakisa bango wi soki na bafeti nazisi bango bilamba ba africain nazwi maputa na nga akangi bango lokola babubu nazwi mesiki moko nazalaka nango ya babenga ngo bakebo ya baluba na sede moko bona ti yango don na fete omoni ke sala cinéma etondi na bato yango bana bazobina kamulango wangu kamulango OK bazobina ola ya mbongo ya musala ndenge ya bongo donc voilà. Kambala mususu anakutana ministre ya culture et art à l'époque même ayambaki nga te nakawukaki na moi po salle d'attente ezalaki na moi ti producteur ayekozwanga mama tokendele batongiso boye nakenanga parce ba projet koya nango bazo néglige yo na projet te côté ya ba cinéma ntango nakei à partir de 2007 déjà nakomisaki komona na ba casting donc nasaka ba film même so na Luxembourg nasaka ba film na Belgique même sur la France babengisi na kosala film wana na étranger na biso ba congolais te wana eza ba film te film na mindele oui ah bon téléphone teza musika mo ça tellement des titres awa ya film moko mama sala na mindele en français mais oui bon na langue OK félicitations maman
Nzamba za lokumu. Téléphone tu peux ça aussi. Téléphone maman monsieur. Félicitations maman. Félicitations. Merci. Maman boy tozala ngonde posa na Congo. Donc on travaillé na bamindele mingi mais au moins que ndenge tozolobela. Ngala découvrir mutule na moni azo jouer. Abi ke mutu akosala loko bo. Siko mundele tango zo zwanga ayebi na talent na ngati. OK. Ayebi na comédie o ezakati na ngati. Aji ko zonga les dans sa femme de ménage, ako zonga les dans infirmière, ako zonga ta mususu na zo yamba batu place moko boy. Moni. Nzo na mutema na zo luka na zala penza o na zala ka pona tia muka siko. Moni. Parce que pour tia muka il faut ba yeba yo. Voilà. Alors kalate les maman chaque kufa ki awa tout ça. Tozaki na répétition. Kutu répétition ngo ba intitulé ki yango hommage à Mama Shako parce que ngai nazali kolela na mwana otozaki na ye. On ba benga kinga pona ça la rôle, ça rôle principal. Le film eza mukuse mais rôle moko principal mais eza na comédie. Eza mwa makambo racisme na kati ba benga. Balobina luka mutu moko aza congolaise mais oya kozala moins âgé que nga. Moi ba profil ndenge ezala. Oya ko sala peuple lokola ngai. Alors na tuna iko ko dia nzombo. Apesa ngai soki nani na poto oya ko yeba. Apesa nga kuma luketo. Parce que ceux qui qui que ote mutu ojo matavion bala moko ye na période wana ayiko bakalunga. Surtout ça qui mboka moko parce que lokwana za ko mutu moko za na sena ngai na âge ozo mona mais ayo sala. Voilà. Donc même si biloko tozolo ba que so toza na bolingote eza mabe. Moi siko ba lukinga mais faut na luka mutu moko. Ouais, oui, ça la peu près le couleur, mais mouton on a moins âgé. Baluki mouton le couleur ngate, baluki a moins âgé. Donc là, on ça la jalousie na mouton a moins âgé. Parce que maintenant baluki, zomo. Alors là, tu répéter na ye. Baluki non. Tu regardes que soit Burkinabé bozala toi, mais Burkinabé wana tu effacer rôle na. Donc il balait déjà n'engé peseli, ils ont maté scolé. Donc voilà comment tu sais que c'est tout kota. Tu répétition bazula bisonda kuna conversation na kuna à Bruxelles. Na 3 semaines wana na musala mais soki toyeba eko zobiso na tongo de toyaka musala bango bazobeta maboko ba no star so arrivé no star ngala diketi au film wana ntukanda basali ke ekei penza parce que comme si na ba festival na bamboka ebele esombami déjà na RTBF ya biso ya Belgique na ba Belge voilà donc basomba yango déjà bango na biso. Voilà. Merci beaucoup maman bonheur tokomi na suka liloba na bande ko la biso et puis numéro de téléphone moi mbote na 2-3 personnes s'il faut peut ça conseil pas baleki na yo bana na yo on a des erreurs ekoti ko swana yo mo to mona a mikolo terrain vraiment eza mo mabe bande ko ba ko swana bango na bango artiste comédien liloba na bande ko et puis ba mbote numéro de téléphone na yo ko balilo ka suka pona bande ko oyo bazo swana que en tout cas biloba nzambe zote ya biso que sika bokabwana ezali nzambe azalaka te. OK. Sika bokabwana ezali nzambe azalaka te donc tozala na bomoko nga pena zoloba na motema moko na lingaka bino mingi tala ndenge na yebo ebozaki bato moko pe bokaki ba mama na biso lelo to sepelisa ye mais moyen kutu eza te mais nga nalingi bino mingi botika koswana botika koyinana wana ezali moyini nde azosala bongo boyinanaka oke mosala yango atomoni keke liboso mais ekobwa te mwa moke ici le péché abengaka lor ya kopesa ba cadeau plutôt epai ba maman basali ba œuvre qui tourne na Congo abengaka yo ici péché asololaki na ngai je me souviens asololaki na ngai nayebisaki eke ngai nazozela to yanga cadeau. OK. Voilà, moi je vais te balati ba puta ba bolonga bi oh sikolera beinga bitala ngabi mwana ngabe na sa mama o mama na yoki mwana sala ki na plaisir ozo pe la sima nazina nuté ozo pe pole msuta ebiteke na zalia na ozo basa bana basa mwana malamu boko so bango nyeso basa ka malamu bango nyeso basa malamu izande diable mutazo kota papa nzaka bango obi bango nyeso basa malamu problème ezali wana na kati ya mitema na bango malingani na bango. OK. Vous comprenez? Mais elle moko za soni. Ngoni na ko banda batu be bakolo na kati ya motema lem sotsere mutu na leto saki na biso balinga ina ba. Libande za kati te. Voilà. Libande za kati. Akati balingani. Numéro de téléphone maman. Numéro de téléphone. Bon, mbote disons, pesaka mbote na bande bota la biso. Mbote bingi na bande ko bazota la biso, longoni ya merci mingi ndenge boyambi ngai na bisika oyo bino bozwami.
ndenge touti koloba bolandaka biso na YouTube groupe Salongo so bozomona te na télévision ya Congo mais ezoleka na YouTube biso nyonso tozali na YouTube na biso ezali groupe Salongo TV plus so beti déjà groupe Salongo na YouTube omona déjà yango ne bimi omona ba photo ba masasi ezobima kuna omona ba photo na biso bali parti omona ba esengo donc toza kuna tozosala misala yango na tobengi bino dans un premier temps tozobongisa pe makambo awa na RTNC otozongela espace na biso ndenge ezalaki toyebi ke kobonga kaka. Voilà, SLE pour finir. Merci pour Nangaï Naolobate. Je suis dans la joie vraiment et je dirais encore merci Nanzambe. Comme on a okuta Nangana Yaleontine Lelo vraiment encore merci. Merci Yaleontine Nyon Sobosala pour Nanga, merci. Pour Nabaleki, à quoi bon aux alana succès belé mais au kotali felo. Très important. Ozana mbongo na yo belé, ozana succès et belé mais soko kufi au kotali felo. Siko salinine. On fait la multiplication par 0. C'est mieux que ozala ne lorote mais au kota lola. Toluka lola ou bien toluka lifelo. À vous de choisir. Blaisette Kanga, Maman Beni Antonio, Maman Kuluto Vivini Sandala, je vous dis merci. Vous êtes tellement belle et Yakati. Yakati. Bana moko Miradi Fontarella, Bambino, Chanceline, vraiment. Et Pampheline, je vous aime beaucoup. Vous êtes trop tellement Angola, Trikeno Pazali, Nabosanité, Yaflak. Oh, vraiment. Bana, je vous love beaucoup, puisque vous allez. Allez. Merci. Merci beaucoup. Numéro de téléphone, c'est que Bengi, on peut se le numéro à Sélé, même à Maman Bonheur, Bogozoa. En tout cas, ce n'est fini pour aujourd'hui. Je crois que bon monde, tu as mis ba icône, basala musala comme il faut. Et le lot, Nzamba bombeli biso toujours bango, toujours na bango. En tout cas, maman Nzamba bomba yo le sousou. Merci Mingi. Sélé. Vivez le temps, Nzamba batela. Mais côté pastoral, on continue toujours à œuvrer. On continue dans l'église na mboka Arlon na Belgique. OK. Nabi ma pe mingi ba bengi sarange pa ine pa ipona kene kote ya nazana. Mais prédication na rare na télévision, minkaka au vandi mo zote ya biso na YouTube na groupe Salongo mais prédication peut aux maman na cher boye nanto monité. Est-ce que bato bazwa kango ke na kote ya bazui bazwa kango. Mais nazalaka na bitidi te ko kene kote ya na ba Facebook. OK. Parce que na mokili ndenge to yaki soki nzamba bengi yo ne bato ba naza appeler ba appeler baze belé. Amoni ba envoyer baza m'inviter. OK. Donc soki nzamba bengi yo il faut vendre ça yo ndenge vendre ça ba Pierre. OK. Alakisi bango tango alakisi bango aponi na kati na bango. Nde siko envoyer bango. Na envoie wana yoko sale loko boyo yoko sale loko boyo yoko sale loko boyo. OK. Ozomo donc ngana zana mission oyo nzamba pesa nga yango na landelaka mission na ngezali te ndenge bato mususu mission na ngezali te kenaki na Facebook na bala koloba parce que bato belé pe bazala na Facebook. Nga nzamba tininga ndiko na mission nanga na sala pe ndenge ya lingeli. Mission ça va toujours accompagner na vision. Est-ce que la vision peut aller à maman, à moni koto boye, mabe moko boye pour mboka, mabe moko na théâtre? Est-ce que vision na peut se comme la maman Léontine? Makambu ya mboka na ilinga kutusha ngote parce que soki nzamba lebina makambo mboka ngana sa politicien te na obondela kaka. OK. Il y a côté théâtre alors. Parce que pour mon vision comme ming faut ko finga, ming faut ko finga ba kokundula makama kala ko finga ko loise la batu antwa wana nde ba ministère zo sima mboka wana mingi na TikTok voilà. Ya Sélé à tout qui vision par rapport à terme sur mon musala na bino oyo est-ce que moi vision fait ya déjà ya biso na si moko boye voilà te il était que oyo ya kokufa oyo ya kusana bien. OK voilà. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je crois bien bandeko ya kolobeze belé mais faute ya tango et pesibiso awa mais tokuta embarrassement maman zana biso tokoluka to solo lisusu et puis na susi na question o totikelo miko maman ndenge nini oyamba kinzambe momani yako reconnaître kinzambe
il y a temps et puis voilà, il y a suka yango mama. Non, c'est vrai, trop. Parce que là, faut la bandela ni bandeli nini sala ki ke na yeba Yesu donc na bela kite na sala kite ke na lingina kufa na sala kite ke na sanga ki libala na sala kite ke na sanga ki mbongo. Mais na kutana ki na Yesu nano ya liboso ngala moni ye na kanisi mukolo mama Mobutu akufaka. Donc mukolo mama Mobutu akufaka na mona ka président Mobutu kolela. Na mona ki azolela na kati ya voiture pe batu ba mona te. Azo ba monsieur azo pangusa miso. Alors swanga na motema. Ndenge nini président azala faible devant kufa. Moni mama na kwa ko kufa te parce que mobali ne aza mukonzi munene. Docteur akobanga. Soda akobanga, mutu nyonso akobanga kusala mwasi ya mukonzi mabe. Wadi mutu akoki sepela sala mukonzi mabe. Mais pour akosala mwasi ya mukonzi mabe ça passe. Parce que ye mobali azala na pikami. C'est ça. Voilà. Alors ça facilité na mona tata ndenge wana na lelaka ya mingi na lelaka na koma na ndako nanga na koma jikomilele. Na sali ba dégâts ebele ya masumu. Ndenge masasa ya utelo. Ba masumu ebele donc ngana okeneka lifelo. Donc un jour ngana kufa so Mobutu sana force était ya kulubaka liwati kama sinanga. Ebongo nga sikoyo mutu nazanga bato amenene. Nani sikuwa kowela nga mukulu. Donc un jour na kokufa. Yango nde mutu pesanga idée sikoyo. Ya kolelaka e bambula na bambula na bela estomac bato za ko seze estomac to kaneza culpabilité nde mutu. Ezaki ranger ngai. Zomon. Si jusqu'à ce que na yoko kokutana na bandeko batei ngai Yesu balakisi ngai ke no mutu akoki ko bota mayasika. Donc ezaki toki ya bako bota mayasika pona ngana lobaki délivrance mbana nazo yango wana. C'est na posa bango ba question be donc ngai mutu masu ngai oyo. Donc lelo ngana kokota lola oui bon natiki nyonso. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement sur DN.tv. Merci Yves Pan. Merci beaucoup. Bye bye. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga Yesu oh. Salilanga Yesu Alléluia Yesu azana bamwe Tomba mana yo Jésus Kombama Tirubu Yesu na mingi na tatola Yesu Papa na lingi na témoigner Sangalo Kapena tato na bonsambe na yo Iswa bato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Zamba lola ye Na ye na babasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kozanga na nga Libosa bonsambe na yo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu
bia bisenga senga nzamba londe nalembi bi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalembi bia bisenga senga nzamba londe ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Sawa fako sawa fako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa aleluya chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.